le mariage, dans le foyer. S'il vous plaît, maman Nangai. Et vous allez vous faire la nature sur la maman. Et si vous avez maman, vous avez un système, vous avez un système, aussi ça m'a dit, s'il vous plaît, quand ma copine nous fait pas, et pour moi, on ne peut jamais. Parce que on a ça, vous avez un créé pour une chose, ça va faire la vie. Donc, on a ça. Dès que vous voulez dire, vous allez le dire, et ça, le fait, la fille le fait, allez commander Moïse, administrateur, il va faire sa passion, il va faire du fait la côte de ma bango. On va faire ça, on va faire ça, Matango na note le kola. Et quand on fait ça, il y a un allègue de venir là. Dès qu'il y a de venir sur la machine. Dès que l'on gagne. Nous avons voir comment il y a une machine. Nous allons dire que c'est une machine. C'est une machine. C'est une machine. Alors il y a Noé. Banda Kobe la banda Kosa. Quand tu as compris, tu as mis par les balais. Quand tu as compris que tu as mis dans la tâche. Le reste, ça fait la il dit que ça fait là. Maman, on peut dire que fini. Il branche pour le cabine. Non, on dit que ça fait là. À sa folie. Ma fille est finie. Oh, on dit que ça fait. On va peut-être nous les nokati à ma classe, on dit ganga. Gambe, l'eau, c'est tout la porte. Je vais passer de l'eau. Dengue moto, maman, ça lui branche la radio ici. Et ça, pour la dengue, ça fait la fille est en bas. C'est-à-dire qu'on y a tapé pour le bail que la maman va dire. Est-ce que yo veut dire que maman kama on kama wetu wa sababu yo veut dire que ça va et quand vous le dites yo mais na kata bon tambe kara ba maman ngai il veut dire tout à est-ce que on kama tu mets na msoko la kabila kwa la kawana maman ngai ndio kwa la kawana ndio kwa kama kata il veut dire atambo tamonyo kana nzamba monyo akayepo na identité wana jamani kama tu tena na sio jamani. Après la vie que j'envoie ma demande femme à des femmes continuer sur la capacité de moi à faire ça. Vous le voyez, moi, je dis que ça va être le programme là. Maman, oui, il faut soigner, à tout à ma tête. C'est ça. On va dire que vous allez le bosser à tout ça. On va voir que maman va gagner. On va faire ce que dans ma suite, on va faire ce que dans le on a une chaîne. Ça va sur une vanne, on a une chaîne. Kama taifa la kijamii kutafuta mama kama ile kisina kwa ile ibada ya sasa ile kama ya mama yeye mwana ana sina mama hata sina ibada hata ndio sasa mbaya sio kwa kuendelea nini kwa sababu tuacheme kama kwa baby kama sema ajabu na kumwona kwa hakuna sababu ya simu. Merci sir na biso mama Igete. Mais question si on a zaina awa na banza ya mte ko changer pe deuxième angle na biso ya baba solo ya papa lelo oza komona na makamba politico congolaise tozali ko lobela awa na place oyo okomona ete ba précisément la deuxième république à partir de la deuxième république batu bakomaki na habitude ya koluka kobala basi ya ba métisse kaka koluka pe kobala ba femme rwandaise kaka lelo tozali ko pasola mpoke avec toute la vérité possible ya kobimisa yango ndenge ezaleli parce que des autres tozana yango na data lelo ezali ko uta mingi na côté ya Rwanda. Il faut être très spécifique pour ne pas mélanger trop de pays ya pamba ba congolais ti na ta ya papa Mobutu akena ko zo même Abiriyama qui est président bato ya ba rwandais ba arrêter na na preuve mo côté azaki penzoto na ye ayaki na na Congo soit asala na nini batu bazali na ba preuve ba ko yikoloba mwasi na yepe na yoka ina bazwa kiye wana tangu piko wana place oli kolobela comment désordre ya politico congolais et bandi à partir ya ba tata ba leader ba exécutif kuna na likolo to yepe komona ete kati na biso ba politicien na tour wana to mesana ki mingi ko bala basi ba pa e basi wana to kei 50 makila ya Congo 50 makila ya Libanda e batu wana lelo bakoli bana wana lelo bakomi batata bana wana lelo apparemment prédominance na Congo kena ba région nyonso kena ba parti politique nyonso keneti na gouvernement congolais okomona ete baza koya na alir moko ya kosakana te bana 50-50 ba mususu même 100% pe totalement congolais te meto kenda bona kumuna to équipe ekomi kotona kwa bana 50-50 kena katano unokuta nana za gouverneur kuna peut-être Moïse Katumbe okoyoka 50-50 sinon ke congolais nyonso pe aligné et aza mwana biso mais on attend bana 50-50
est-ce que ozali komona te ke oyo babiloko oyo tozali ko compare Israël na Congo? Israël pe balane conseil yango wana alobaki il faut leur mélanger. Yo mama igete tanga Bible oya komona ete Josué pe tanga kotaki na mokili oyo ya Jericho eloko libosa welaki ya koboma batu nyonso me ya koprotéger femme moko une prostituée puta wana azwaki ye akokisaki ye na ekipe ya bana Israël na bandumba pe bakotaki kaka na kati ya Israël. Nde bana oyo komona ete mama igete place oyo nazali kobeta sikonsete okomona ete mokambi ya mboka oyo babengi kombo ya Gédéon. Gédéon azalaki na 20 basi presque. Parmi les 20 basi bana Israël bazalaki mwasi moko pe azalaki wana mwasi ya mopaya ya bamboka mususu ya bamboka ba Siloni. Kati na mboka wana ayaye kobotela ye mwana oyo babengi kombo Amileke. Okoya komona ete tango mokili ya Israël juge Gédéon aye kokufa bana oyo bawelelaki bayeba nani yango akokamba mokili ya Israël d'une façon communautaire, d'une façon générale. Yaki komona ete il faut mwana moko auta kaka na libota ya papa Gédéon ye bakonzi tozali kolobela landaka ngai très bien mama igete na bandeko bozali kolanda na koti ko dévier si j'étais nazaya kokanga makaka na bakonzi ya exécutif tozali kolobela mwana oya Amileke lokola zalaki 50-50 aye komona ete ngai kutuko bosana na kotika yaka na nga kozwa kiti ya papa na ngai te seule condition na wiko zulango ya koboma nani bandeko na ngai pona za pouvoir oyo parce officiellement na yeba ngeke na za 50-50 na kotika laka kozwa kiti oyo te mwana oyo pona ba oyo batanga Bible bayebi to ke na mukuse me pona rappela ba oyo batanga te boke na utanga kaka na mukanda ya juge okomona ete a organizaki famille na ye na kote ya bunkulu ya mama na ye ya bapaya alobi ete na kosalisa feti et puis bango nyonso ba frère na nga baya na feti yango et puis tamba koya ngana kwa kobunda na bango te me bino boya ko ede ngai boya na bampinga na bino batona babomba bana na montagne na babanga feti tanga ebandaki tiefu 69 bana nyonso ya Gédéon batetaki bango toujours na bakufaki sauf mwana moko kana baza Jordan mutazaki ta ya kokima mwana nsuka elingero bakesi 70 bana mwende de bana ka batika 68 nyonso balala ka mabele mukona bakufaki place onde tozali oui mwana ya Kongo yeba yango ete titango bozali kosana na bapaya wana bayebaki na bango deja ete bazana ba pouvoir te na bakamoko boete sino bakozilonga ka par force ba secret ona zali ko bimisa pona bana o bazali na ba promotion na biso bao bana bazali ko ya to yeba danger ekozala kana kosangisa ka mboka na bapaya na kopesa ka pe poste na bapaya bazala ka matata ou bien bino bozui bosote premier ou bien bango basote premier alors bango soki basote premier basala ka dega koleka place onde tozali pourquoi na kei kozwa biloko na Bible parce na lingi na koloba te ke azolobela x y z mais nazali koloba oyo na Bible poto comparer yango mwana oyo Amileki pour 3 ans akonzaki Israël atekaki Israël azwaki kota ba mama na ye apesaki bango ba poste ya kosakana te mampinga kende kotanga na Bible apesaki yango bango makambo ozali kosala mikolo peut-être ya bino ka la Congo eloko ya sika ezali te eloko ya kala pe na mabele oyo ekotikalaka kozalaka te makambo nyonso ezalaka sur page na yango kesoka ya kozonga okende ko revoir minango elekaki ekoma tokoti ko corriger yango place yango tozali Congo ekomi lokola bana ya Gédéon bana 50-50 kende kotala bango na parlement bazali kende kotala bango na ba région bazali kende kotala bango na politique na ba position clé bazali question ezali yango yo mama igete est-ce que Congo ekomi na histoire ya bana ya Gédéon te avula ntene te ni atali susu pasola aucun na place oyo eboto kotana biso kutu zambwana Joachim la mutuna est-ce que Congo ekomi lokola pe ya Gédéon te papa na biso tozali komona ete ozali kopusa na malembe sa kotambwa na kobanga Nzambe balobi la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse alléluia esengeli congolais tu azwa confiance ke lokola Nzambe asalanga congolais akotozala camerounais akotozala angolais akotozala même nigérien mais asali ozala congolais
nzambe kobebisa mboka na Congo te, kobebisa te peuple na nzambe te. Tout à fait gauche droite na yo. Lokola peuple congolais abomaka kaka ningane congolais, kale esika toza kopusa malema de tombe na Gédéon. Pourquoi? Pamba te toboyi kotambola na kobanga nzambe. Moto azotambola na kobanga nzambe akosala ndekole mabe. Kongola mona yo kaka na mbongo, ye pe congolais akosala tout mbongo asoki ya yiba ngo tika na maboko vitala bande. Mais soko kena bikolo misusu apamba nzambe kutu zambwana akomi na mbongo. Ngai mama igete na esika konya su mai ya lobo te ti apamba te mwa milika wakati kutu zambwa soki na kei leba toyeba na ye akosimba ngata mwa sa yeko na kolia bien na ndako. Mais tango ngana moni ke kutu zambwana akomi na mbongo na bandi kaliki deja pana kutu zambwana. Ngai mai igete tika la pia kabu ye kutu zambwa na mbongo na bandi ko lukela yo problème. Moni moni na chedo. Ngai ko mona papa makela explication. Ok. Congolais amoni yo bali mobala kitoko to mafia kitoko bite. Moto lokola yaka moto moto to mbali ya. Nakola yokola kisa moto. Gloire à Jésus. Yango zomo to ko pusa na male de tombe na. To chéri yo. Na bisala wana. Mo Congolais moni ngani batie na liste likolo. Hapana biso de esika ko bipe. Président. Pour comment ministre tout éviter. Ndana lekira kwa bopoto. Mutoro besi waki nekoleka ngai. Ukokinda kwa nganga kuna lesike. Yona yoba ba Congolais aza komito mayemo kokota molimo na nzambe te. Mais soki pepe Congolais akomi na molimo na nzambe, tango na moni putu zamana kodi kozanga biko ye nzambe. Alléluia nzambe zwana yo lokumu. Merci pour toboli putu zambwana la kipeza. Nebi ko sa pepo na ngamba na igete. À son temps à lui, zamba yebi abotoli parna yo. Mais tango yo moni matombola melobi moto lokola ye ndenge na yebeli ye te esalezala nga motema ndenge wana zamba ningaka batandenge to tokamata te yango moni échec esala bamboka Congo. Échec tozonga kati na bonzambe kobanda na présidence na amour ya pepe aza na amour ya président deplace ndenge nini akokoma konyoka onyoso yoza na bolingo na ye te président apesi bino mbongo okomisa yango na kati ya hôpital Ngaliema tina bandeke ali te tomoni bato baza kokuta mai ya kozosango ali te sa de personne malamu te moto bapesi mbongo akati nano katikati ate ya kote momosa ndengwanda aza kaka molimo Gédéon na kati molimo Gédéon kati ye avant peuple Congolais azala sauvé tobanda nanu kolave masumu na bongo na biso totambola na crainte de l'Éternel na kati eza na niveau politique, eza na niveau économie, eza na niveau soki ya wat mabala tozonga na bonzambe. Tango yo yebi ke papa na nga nzambe oza mobala sere ani sabedi ngambo meke na sport na boko ina yo mais biso tobangaka tobi te mama ani etali ngai te ngaka ndenge na nga nzambe je t'aime molimo na Gédéon yali kokoba sabedi biloko toli kosite na oyo esika tobandeni konyekoya yango elongo soki molimo ya Gédéon elongo kati na yo nde koseke mboka Congo ntango eza mosika te mais Congolais zonga na bonzambe tozonga na kati ya 10 commandement ya nzambe tobazala président na tete yo mpe moto batie président keba batomboli likolo te ke mpo yokamba te beye na dola ote na poche te batomboli mpo te moko tokamboka na 1000 personne te po tozala motu moko azokamba biso mais litoi ekozala mpe na peuple kaka bamoki na ntango yo tege na kati ya 1000 candido litoi mpe bazamba ya ba tege na 1000 candido peut-être atg na mika nido mais comme tout le monde ndenge wana te ye ntango akomi président zamwana ambela mai esike soka akokundana mai te bene soka kolala akundana ye na kati ya sakite ili pa bagete na quater seke de même pas molimo na Gédéon ali kokuba yango na papa nanga naleki komosanga loba soki motuni ali naza na nzela atikotoyi kotea po ete pete okumeli esonga na kati ya place komo azula parole eboto yango wana. Merci mama Igete na banza commentaire moko ezali te na aiguillage oyo ya rai oyo tosili kokota sikoyo okoya komona ete likambo uti koloba awa se tango bato bazali kotosa nibe kwa nzambe te ba conséquence ekoyaka kiye yango yela kibana Israël conséquence ya ba guerre emonanaki